Patrick Emalwa Vengi, Global PM Service. Moussa Bandia. Et dit nos images, ça fait un moment, à mon année soutien, à mon année les lots, ils ont ouverture. En plus, n'a pas sali dans Colo. Vraiment, ils ont Sengomingi, Chandrel. Les véritables diamants noirs, Gisèle et Wumba, étoile de l'Ove, 5 étoiles. Babizou, Bambo, Tepes Bozali. Makambuana tukana ndenge mwa bena kosambe la pona yo nzambe nzambe songi saye ndenga zali wana nzambe besa molimo oyo ngako boma preuve ya frère Carlito esonga pana yeta nzambe kamata molimo na ye na oya chatumba kamata retour à l'expéditeur kamata yo ngaka kize de réception na ko senga pana yo ya satara bara ya kebe ki yere kebere yete ya tatabara ya keke tatamana yere bere oh Seigneur la Seigneur va te la barana yo besa biso makali besa biso nyoso tatambe la ko senga na komana yo sangara besa Martin Fayulu makasi tanzambe asia ko convaincre kirbo bimba tatambe peuple congolais tellement la buka lokola chandio la sali Congo la buka na ye eza na 4 no bikisa Lionel Mayaka Pongo bikisa Caramelise Chanel Rosina bikisa Akina Ange la ko senga pana yo bikisa ndozita ni mama ezali bolingo éternel ezali bolingo esilaka te eza lokola ya bato ya mokili oyo te nzambe nde mokonzi lakisanga kubelema na yo zangisanga bolangu na yo sukola motema pona bika Edino yoza fin mutaleki azate oza suka libulu zanga suka mokako swa kende donc yoleki fin. Suivez www.panzasangoyacongo.com. Une image motazo Panza Sango à Paris partout. Yé tolo to bangela kaete. Yé pona bilili to longola e. Edino image Panza Sango ya RDC, Panza Sango ya Congo Kinshasa. Edino image kitoko. Edino image Panza Sango ya Congo. Edino image. Edino image. Bonsoir ba image. Au anniversaire fête Edino image. Edino image ata muto tenga ma kokamwa. Edino image Panza Sango Congo. Talaka. Ouanga bien. Edino image. Panza Sango ya Congo Edino image. Sango ya Congo epanzana pa wapi? Tuana TV moko Panza Sango ya Congo Edino image. Kitindindi chakudidi so taite ba chekae likambonele bino lelo o to solana bande konangai na mona frère Guy aza mopanzi nanga na mona c'est les unes mec d'ici na mona frère Honoré vraiment basali na nkolo biso so basali na nkolo mais muta pona nzela na c'est les unes betaka ne mingi tena betaka nyonso betaka nyonso c'est une betaka alors souci tous en il y a frère Carlito pasteur Carlito qui a tika kibiso mais tu yo koyo kalisusu ke masolongo za nango ya lukuta ke ba mutu moko mta salaki ce qui buzz to éviter alors frère Guy tango yo ki nouvelle wana oso ki ondengini bon nouvelle wana tango komaki ngai po
moni bato mosusu ba misusu bayebi na musika nga na banda na ye na yebi ndako na ye to tambola na ye na joie ba conseil belé tango na yoka kiango eloko liboso pona ndima na joie ki mama au téléphone oui parce que na yebi ke na ko benga mutu boy na ko benga mutu na meki numéro na ye lekité oui tana meki numéro ne lekité na bangi lisusu na yo benga ndeko mususu ndeko na bisinga via za na bien ah motema maman ekiti mais en tout cas et bouja ki ngai vraiment pour na yebi ke aza vraiment papa moko na monde na biso musique aza vraiment exemplaire donc tout ça qui biso vraiment makase tout ça ngai personnellement tout ça ngai merci frère Guy frère Honoré nga koyoka sangwana ouais nga koyoka sango ezaki pasi mais nazo pesa ka conseil ezaki que soki ozui sango publier sango o eza vérifié oui. Hein? Oui. Donc, ce que vous avez dit, kokena na lomango te obimisango mala moko vérifier d'abord information yo moko mutolingo bimisa information oza sûr que ça vrai ne oye au pesibiso public toyo kasango oyo ezabo mais ce que ça vrai te et que na précipitation oye obimisi yango les réseaux pesibiso musala ya koya ko démentir. Donc, de quoi bimisa sango ya papa Carlito akufi eza lokuta soit disant zali homme de Dieu homme d'amisa kiango. Mais c'est ça le regret pas c'est ça le sou que ça et outil sur la musala na bino ba chrétien ko bimisa nouvelle ndengwana po ko lakila ko liwa message à liwa ndengwana vraiment yango na utolo baka ngala pesika conseil yeza la chrétienté ce que ozui sango neti ya bongo ya mutu munene neti bongo faut vérifier tout le bas que papa Carlito aza icône aza mutu mo na histoire à Congo so imboka les allait organiser au côté placement va bien la musée bien na place moko moni combo na ko mama même à s'appelle ça mitema ya bato. Donc il a beaucoup fait pour le Congo aza mutu mo sangwane ko bimaka boyete kaka na mutu pepe boy non so que ça ezalaki bongo il ngako bimala bako officiel qui ne kona biso atiki biso mais ezalo kuta yango toujours regretter que d'un chrétien le couteau zo continuer ko bima. Et ça lui se passe, mais tout démentir, merci frère Honoré, frère Guy, mec d'ici, Naouti Kolandake, Okutanakina, papa Carlito, na gare du Nord, Bosolo, voilà, boyebi que papa Carlito lié na travail à la gare du Nord. Oui. Le bon moment cassé. Tu n'as jamais bon cassé. Tu pour la monnaie. Je suis sur la le bas. Mon gars. Tu ganga te mais. Ganga wana. Tu singo ganga te tu singo. En tout cas, ngai déjà tana yoga ki sango wana nande na ba na onde na yoga ki sango. Oui oui. En tout cas, na ndima na ngai ngote parce que ngai déjà babilo wa boy salem na ngata ba 4 fois. Yo mo kufa 2 fois. Ngamo na kufa sur te ngamo te batu gaka o asala accident tant batu tato no beta na ba misa. Ale marquis. Ouais. Tato beta misa ba satana. Kufa déjà. Wana jo buluta to beta na bango o akufi ba diabulu bango lianga ya solo mais simbate alors pour naza ya nzambe ya solo na sa étoile ya nzambe après yeko sala masusu yami bale yo mo mikosani yami bale na mikosaki te za satana mo za kota lille ami yebi satana yo yebi ko selenga makamba senga de pardon diabulu akokite satana en tout cas ikoka simbate ya nzambe za ya nzambe ya mutu peza ya mutu ma pensée ya nzambe iko jamais okokana o ya mutu. Alors dans ça, tant à monaki na yoki sangwango ngana ndimagité. Car ndenge frère Guy na frère Honoré balobi ke na ngani mena ngati. Les nga musika bakuta Liège. Les nga na tuni ya solo babité, babité le kuta. Tina mona na frère na somo Didier Mukadi asala convoiturage na tuni habité eza le kuta. Si ba démentir ngona yo benga Veruf Mbutanganga. Oui. Veruf Mbutanganga bilo kuta ngala auto ngabi te ngata bazolo ba fona mona ngala amo Saint Thomas buka mona buka kugila il faut na mona na kepe na triple place na Rwanda to solo na vitro na comme na garde no na mona vient na musika na bi oh yebi yeti parce qu'on a donné les gars benga sere zona bi abi mais yom zaki na doute ya profiter mo bangi na ba biloko ne bangi saka ngata ba kosela ngama comme na 2004 ke na kufi ta ba kosela ngama comme na vient na moto nova nenda ko mo sikio wana obi sikio tato nova na yebo obi keto na ye na yebisa mote na bima obi ke sa yoka ke souci na la ninga na souci tana chaka yiga kapo obi ke na me masiko ngamo yesolona obi na me mado yebangi saka do yangona omoni via sana yebie ngala camarade aleki na ilasa camarade lasa Carlito donc Carlito papa Carlito ndeko na bino mosali monene ya nzambe asala na bosolo
donc ngana ya pona comparer te mais ngana ibi asala na bosolo parce que ba yeba ka mosala nzambe bien tango abanda e carrière na ninga komeli wana o bazala ka mbala moka ye mosala nzambe ye yo finga te hein ye yo finga te hein pardon ye yo finga ete te ngana na finga moto soki na finga ka pete na dévoila ka je dénonce moi je dénonce je cite pas les gens et puis ba na inciter banane ba anti-valeur donc ba tout le monde ba inconscient bazo kosa makambo ko sengalite na mokili yango bazo ko nyoko la peuple ko tangisa makile ko violer batu ko luka ba institution mboka na biso ko ya batu ngala finga ba na nzela merci c'est yango to lobi ke papa Carlito azana ye azana ekuta tikali sur na 100 na 200 ans ya ko vivre ndé to sengile pa nzambe ndé bandeko na ba sala nzambe minene bazali bazo loba donc ndé mungai pende na zabu ba pasteur o ba sala na bo solo parce que le to zo kontoye ba soute kontoye ba nani vrai pasteur nani faux pasteur mais ya nzambe ba yeba na kaka bato wa ndé chatumba za nzambe te aza lokuta bato ba ka kenza ba bo mususu komune ba luka wazo la msa bibembe le bembe zo la musa est-ce que yo peut-être bembe so muta kufile et bembe so kufile lo et bembe so kufile lo donc il faut ba mbome yango ah voilà de là on a le bagaka yango on a donc il y a pas de problème. Merci Balandi à www.panzasango ya Congo ndé bozolanda biso wa tozana plateau tout solo là il faut que tout solo là sur pasteur Carlito. Alors frère Guy na moni opi moi okoko beta moi misapité pour tout souffler na mwelo komoko ya papa Carlito. Patrick Emaloa Vengi, Global PM Service, Moussale Bandia, et dit nos images, ça fait un moment, à mon année soutien, à mon année les lots, ils ont ouverture. En plus, n'a pas sali dans Colo, vraiment, ils ont Sengomingi, Chandrel, les véritables diamants noirs, Gisèle Eumba, étoile de l'or, 5 étoiles. Babizou, Bambo, te passe Bozali. Yo tika kilo la papa
bolingo ya nzambe ezali bolingo eternele ezali bolingo esilaka te eza lokola ya bato ya mokili oyo te nzambe nde mokonzi lakisanga kubelema na yo zangisanga bolangu na yo. Merci balandi à 3w.pandasango Congo ndenge tolobaki bacentre bango yo bali kokata te bali basangana kaka bali basangana boluki mosalakalo molongani na kobala na nkolo nzambe yokisanga santima na yo. Vous comprenez, merci balandi à Pandasango Congo boyoki kolela selezino yalelaka multivoice alelaka na bandenge nyonso azolela azomélange bacouleur banini. Merci vraiment tovandaki mpona koyeba mpenza likambo ya ndeko ya frère na biso pasteur Carlito na ndenge basilaki kolancer bamessage ya mabe ki akufi vraiment esalaki moto nyonso mpasi même ngai moko awa nabengaki frère Edgar Mokonzi Vision News TV nabengaki deux fois mpona zwa bainformation bien avant nasala mpe publication na ngai nabengaki mpona vérifier malheureusement heureusement yo côté wana ozala makasi mokolo satana oyo azala na Lyon diabulu akoselinga makambo nakufaki ndenge bakoseli papa Carlito oyo apesaka bato posa ya kosambela mpo nga apesaka nga posa kosambela so nazoyoka ye malgré tout na mwa motu makasi kokanga bachanson oyo ayembaka mais apesaka nga posa kosambela donc diabulu wana mokolo asalaka ngo yo ozwaka intervention osalaka mission mpona kofaire voir bato naza na ngai moto aliboso azwanga la téléphone eza yo na Edgar Mokonzi parce que salaki ke il faut to vérifier to yeba mec d'ici atiki satana musu pe bazabo o to zalaka na bango tamsu buvanda na ensemble andima ka sepela akuto na yoki on nzela ta tamsu sepela akufa ngana tika na biloko nyonso tout voilà. Merci balanda Pandasango Congo en tout cas ezaki bende émission te mais to ngaki to vérifier moi mketo yeba ezani au juste nini musali na nzambe un pasteur ko dénoncer ko publier ndeko na yo pasteur ke akufi vraiment et bousculer ba vie à batou et sali passe na mitema ezokisi batu na mitema donc nazolanda histoire moko ndeko moko publiaka vie na biso mo akufaki mais tant bakutana ki vie bisi oso bomangai oso bomangai lo nzo kusana bembe na ngai batu mabe ba diaboli ba vraiment pona okabwana biso parce que to sala émission mobimba pona okabwana na osenga papa honoré moi liloba moko ya suka pona mokola lelo moi liloba suka comme ça toko kabwana biso na loyembo moko oza mission mususu bende oza maka mususu oza Pandasango Congo mutesa maka collaboration na mec d'ici Congo mondial ici Point TV donc abonnez-vous massivement quoi to pesi parole pa papa na biso honoré ba suki ezaka que tozo tombela papa na biso Carlito bonne santé oui tozo tombele longévité oui ndenge ndeko na biso selezina utolobawa à vivre soit à 200 ans point nité. On te souhaiter des meilleures choses, des bonnes choses, santé, à évoluer, à prospérer les sous. Donc c'est ça le souhait de la mission. Il y a ma lame pour papa Carlito là. Nzamba pas molé, nzamba ko ba ko sele bola. Nzamba pas mbola papa. Merci mec d'ici parole nous anini asuka. Parole nangeza biso ba congolais to tika lokuta surtout comme de réseaux sociaux ba salaka yango pour na to se retrouver ka mutu bokutana kala tamso bokutana na réseaux sociaux. Oya bino komi ya ko laksa ba nudité et komi ya kosala kosambusa mobali na yo ata azakasuka makasi te 4 ans ebongo yo na 4 ans wana kosala nini ekomi ya koboma batu ekomi ya makambo ezanga ntina ozo comprendre ya koboma mabala basi bozoma mabala trop eleki trop alors yango tosengi ke oyo komaki makambo wana tuka na ndenge mwa bena kosambela mpona yo nzambe songisa ye ndenge azali wana nzambe pesa molimo oyo alinga koboma ya frère Carlito esonga mpana ye ta nzambe kamata molimo na ye na oyo tia tumba kamata retour à l'expéditeur
kamata yango avec accusé de réception nako senga pa na yo ya satana bara ya kebeki yere kebere yeke ya tata bara ya keke tatamana yere bere oh Seigneur na senga batela bara na yo besa biso bakari besa biso nyoso tatambe nako senga na koma na yo sangara besa marte fayiru makasi tanzambe aseko convaincre kilbo bimba tatambe peuple congolais tellement la buka lokola sandra la sali Congo la buka na ye eza na 4 bikisa Lionel Mayaka Pongo bikisa Caramelise Chanel Rosina bikisa Akina Ange nako senga pana yo bikisa ndukuzite ni mama shika tambe anelu wa nako senga pana yo okombo atape mwana peni mosanto yakebere etata baraka yakiro sukola yokomoro bari ayere berete yekere kebere amen. Yosukola motema pona bika Nazuye Kateli solo balanda panda sama Congo balanda Congo mondiale balanda Vision TV comme la souka masolo balanda la Congo la muka oh Yamanoir les véritables Yesuka mabomo inanga solo nazela na yo sangwe sabomo inanga nasalela yo Freki Lilobana yo pona okabwana parce que lobaki te hein balinga so lobaki mais to côté mamona ambiance ya musique pona c'est ça voilà omoni eloko leki bolingo na vie ezati la Bible dit l'amour couvre une multitude de péchés omoni soki mutata azana erreur ata mutu azana mabe mais soki bolingo ezana kati to ko se couvre en tout cas na osenga na bana na Nzambe na ba congolais nyonso na bato nyonso wala na biso vraiment ndenge bandeko nanga ba utolo ba ndenge c'est les jeunes lobby ndenge ndeko nanga frère honoré lobby en tout cas tozana na bolingo tolinga na biso et loko liboso congolais faut tolinga na biso loko liboso chrétien il faut tolinga na biso et loko liboso na mokili soko okolinga muninga loko na nena zabo nande konanga selezino so na okolinga yete nene na olinga Nzambe et loko liboso il faut na linga ye na kolinga te loko mabe komela ye parce que aza ekela mu Nzambe vina ye na sera mokili oyo et dépend na ba calcul na ngate mais dépend na ba calcul na Nzambe donc to linga na vraiment po Nzambe alingi biso to linga yango na wasenga na peuple batune so ala da biso vraiment na wasenga bolingo yango kutu frère na bakisila yango to bosana kinde to lobby mais mbatu lokola ba frère Jean-François Ifonge pasteur Jean-François Ifonge tanga lo ba vérité ma frère honoré lobby yango to positivité c'est la vérité to lo ba vérité to tika kokosa frère wana JF Fonge pasteur Jean-François Ifonge lo ba vérité na frère Tangi ba lo ba vérité ngala bango ndenge pe frère Giazo lo ba na frère honoré ba ko lo ba vérité mais bino ta boko makuna tari bino ya yekebere shekere mboro tolingana na bolingo ya seko. Merci Balandia pendant Sango Congo ezaki vraiment juste pour na koyeba
nouvelle, il y a pasteur Carlito Lassa. Carlito Lassa, Azan Abo Moï, Nas, le monde qui va image de circuler aussi dans la répétition pour prouver qu'Arabato Mokili, en tout cas, que Aza naïf vivant en bonne santé. Merci frère Guy, en tout cas. Merci. Mbalasima, pour vos émissions, Mobima Poto, sur la bien. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Frère Honoré, la CP. Donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Genre c'est global et PM Express. Il y a Yemeye, Patrick Malouavengi. Idéologie à Moko. Hein? Donc agence il y a fret, on a bateau, on a avion, on a Global Express. Baki funa nyoso na lokeno na Angola. Ceux qui n'ont pas de contrat, n'a pas agence à minenité et kokende. Patrick Malouavengi. Vraiment, l'économie sur Congolais, il faut tout promouvoir. Par carton, par conteneur, par valise, pas mal, même bongo. Kolukano mindonote. Maman le global PM Express. On bus toujours artiste Oyo, il nous a toujours battu bazar na idée sur le Patrick Malouavengi. À aire d'ouverture, la chose à l'idée lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola, donc Patrick Malouavengi à Rara, il aura tout. Au Day, au Fred, au Angola, na Congo Brazzaville, na Congo Bisomoko, RDC Loma Makasi. Oh Nyoso, Alingi, Atina Biloko, Koluka Mundonote. Tokutami Awa, Global Express, Patrick Malouavengi. Fret aérien, maritime, téléphone, et nos images au Kozwa. Yeza Kaka, au Pesi. Pour récupérer la Kinshasa, Patrick Malouavengi, Global Express, bonne adresse, il n'y a pas de Mindondo, 25 rue Léon, 75 18 Paris, métro Château Rouge, même métro Macadé. Poussa, na Global Express, avant l'idéologie en vive l'agence Global PM Express, Patrick Malouavengi. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté Nabiso en France, pour la reçu la déroulation basée à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Nous avons toujours été dans la poli, nous avons fait des conteneurs, les fret maritimes, nous avons les fret aériennes ou tout dans l'avion. Nous avons fait des petits poli express, où cela va des jours. Et ce qui est à Wanate, nous avons fait un service funéraire. Au cas où j'ai problème à décès, pour hésiter, comment on a mis au fouti à la poto, au salle maramio sur la kin, la ndenge et à biso la poto, au l'équipe agence, au jus DVD nayo, au monde ndenge prestation et les kaki nakin, selon goût nayo catalogue des ali. Donc fidélité à mourir, au tien les lots, aux huiles les lots. Vitesse de diffuser. Global Express, bah côté les masses.